balendi ya Congo Lokole news.com. Le Congo Lokole eza kotambola kotuna ba supporter ya Vita. Eza ba supporter ya mboka na biso ezala ya Imana. Ezala ya ekipa Mukuna. Bango nyosto tuna bango ndenge Vita ekokende kobeta ndembo na Algérie na ekipa Sétif. Wapi o ba uta kozala awa na mboka na biso na match aller ba uta kokende DD. Siko tozo tala yango tozo kotuna ba supporter ndenge ba okende kuna na mboka Algérie. Est-ce que ba ko gagner to ba ko gagner te? Yango tozo kotuna bango. Mbote papa. Mbote mama. Ndenge ndembo ekobeta malobi. Bana ya mboka ya Algérie bazalaki awa, ekipe Sétif bazalaki awa na mboka na biso. Siko balobi boyeke bobeti ndembo awa na bango na mabele ya bakoko bino na bango boke match nili. Siko wana eza match ya retour. Siko ndenge bino bomoni nde boke na mboka na bango kuna est-ce que boko gagner? Bon, tous en sûreté to gagner. Eza makamwa nzambe ndenge ya liawa. Elo na osenga ba joueur Vita bazwango légèreté. Bazwango lokola ba tchala no kisili bosote. Ba beta bena balé. Donc oza vina bango ngoyo. Ba sambela kati. Donc vina bango ngoyo ko so ba beti balé o ba réussir. Ba vie. Ba mona président, ba mona ba to ndenge à partir de oyo. Donc ba beta bena balé na motema mo ba gagner. Pote ba sepela ba ninga ba sepela ba zo mapango fele, ba zo ba di profele. Donc ba beta bena balé. Ba courir na kisité. Ba courir na onganga te, ba courir na balé pena do balé. So ba beti balé, ba gagner. So ba tira sentiment à mawa. Mbale uto le kande to mona ba ba beta ki ndembo. To mona ndeti bazaki kilo na terrain. Po ba tia ta bi bazo kokate. Est-ce que o eza mabele na biso? Ndenge ba kie kuna na mabela ba paya. Yo vraiment ndengo yebel pe Vita. Est-ce qu'il a gagné? Bon, a gagné na ye. A gagné ndeti ba combien? A tia ba combien de billes? Vite a gagné na ye. Kasi do ye ba rappel ki pouana baza makasi. Et puis bien bobo ça ba musulman, ba musulman. Baza na kisi makasi, ba na bale makasi. Do nene za wana donc Vita sa black te. Do abunda penanda bunda. Abunda ne. Asa la black te. So ça li black. Vita comme na ye coupe kei. Donc abeta bena ba ki ba cité ba mibali. Ba cité ba mibali. Ba bena makasi ba bena bale. Donc ba beta bena do bale na volonté. Donc vina bango ngoyo. Oh vieux so ba rater a match vina bango bu. Merci papa. Nana ebisio to zwa gite. Nale match kindaki nul, match 2-2 donc ba chance eza partout à 50%, le col est pas na bango pas na bisope. Donc lobby ezali 2 heures match donc retour. Alors que le meilleur gagne, je sais que Vita Club est meilleur, donc nous allons gagner, remporter la victoire. Mais maman, Massapoa n'est pas vite ezalakate. Vite à départ bandi championnat, battre le PC chance moté. Contre Zamalek, bomona Guinée l'Obama Kiawa. Contre Nani Fax, bomona Kiango. Donc minga golobezate vite à beta kana katanda route même libanda betaka. Donc lobby zela bomona coupe roya na mboka. Combien vous gagnez combien? 1-0 ou bien 3-0 bien vous tchaba 5. Yo zela bomona coupe roya na mboka maman. Bien sûr. OK, merci. Merci beaucoup maman. Ça va, merci Tantine Maria. Et là, on a connu Psoboy. Au moni V-Club. V-Club est Zawana, et Zamo Konja terrain. Atalaka terrain, terrain, nous sommes V-Club à Kitaka. Et long est Zalaka. Et là, on a connu Psoboy. Ndekonangai, Tolala, Lobina Tongo. Nepsoke Okoyoka Kinshasa ndenge drapele Kozonga. Nepso Batouana bakozwa résultat ya Zamalek ou bien vaccin. Vekle bakoya na linzanda na Kinshasa. Tantine Maria Simba data lelo na epsio. Vita koya na linzanda. Mama vekle batalaka terete, atalaka mboka te.
azobeta tous les barabes na bamboka na bango vekle batala aterete ndenge baza wana na biso ke bakozwa résultat ya Zamalek ou bien vaccin tous les deux résultats ya Zamalek na vaccin bakozwa ngo. C'est va, merci maman. Donc Congolais nyonso as of mama beaucoup vraiment soutenir équipe na avec les Bekeliboso lundi coupe ya na Kenya RDC mututu ana droit ya OCP la coupe wana eza mama kabonate oh yonani oh vek bien oh Imanie Renaissance Imana Dragon biso tout derrière avec club to soutenir équipe nationale les équipes moro boye ko apporter ba meilleur ba mambo belé équipe donc équipe mobile qui liboso to soutenir mambo belé et s'avancer toujours du bien et on l'aura na rolo bara victoire à belé avec club té maman au match moro boye ça vraiment très préparé et donc oh il y a qui to beta qui on a selon que ndenge memana qui donc mambo ya misusu ya bien to arranger ba erreur za qui na bi ke ba joueur nyonso baza vraiment bien préparé ba bien à l'aise match ekende kitoko donc ils sont vraiment à l'aise. Dans le sport, ils allaient couper ya lundi, tu na coupe wana. Donc t'as avec les bien autres. Yango ya makila vraiment dans avec les vraiment dans yango vraiment. Ya mais dans le bagou tout est. OK, merci. Ouais, donc victoire et c'est à Vita. Ndengeni. Bongo dimanche do moni ali ba drapeau bo kei ya hotelema. Ozonga ba drapeau elali. Et au monde réunion surtout ba corriger toujours. Donc nakolo ba ke victoire c'est à Vita mais c'est à Vita c'est victoire à Congo. Il faut te ba que no victoire na c'est à Congo. Ozonga pa nga za corbeau. Na la tout puissant mazembe. Nazo sambe la Vita ça ni a emporté victoire pour le coup mamboka ça ni et kene liboso. Ozonga pa. Donc nena za boye nazo sambe la toujours Vita ça ni azwa met to ko zo yango. Malgré tout ça qui mo ba erreur mike awa. Hein? To corriger on a minute mais to ko zo yango to na foi to na kondima. Mais makambo kisi yango kisi nana salaki kisi. Nana salaki kisi yango. Kisi ebeta kabale te. Quand neto banda ko gagner liboso ne peut gagner pe kaka. Mais final yo to gagner yango. Makambo kisi bo longola yango mpanzi nano. To ko beta bale to gagner. On a fait bango ba préparer match na bango kitoko et donc senga ka to kenega dede na bango eza ki système kuna to la sabon ke technique à bas les alina coach Amael et coach Ibenge coach Ibenge baza dernier de coaching à Ibenge. Maman journaliste ma soeur les a carré. Les a carré. C'est que oyo eza espoir ya koyana coupe wana e ya wa mère na ngai. Donc puis bigogo oyo tozo beta barab maman. To beta bango bigogo to bete ko tozo ngikula to gogo li bango mère to koyana eloko wana. Linza zano maman journaliste. Oya ko interviewer ngai atalo bikula ke non. Maman na ebiso eloko ya sûr que linza za ndenge boro etelemi awa. Espoir nanga ezali boru wana vandi ne wana mama journaliste jura ngoko loba victoire ezali donc tokeko swango te linza zozo yati mais linza zozo déjà dans cela victoire ezali ya bana mama journaliste yo lingina ebiso suzuni linza zozo ya ezoko yati biso to boyi makelele ya balabala biso nde bale na makolomer na ngai ba jogo na oba yo yebi omona bango linza zozo ya ezoko ya ko bangela ngo te mer na ngai partout est-ce que mon acte joue dans le match Siliboye donc ba journaliste on va la git donc ba joueur baleli donc il y a cet baby que biso masolo na biso za libanda ezali bor na biso zoko ya linzanza wana si lobi tozo tinira déjà avion tezo kene tikozo yango poya vol spécial ezali oyebi yango mama journaliste oyebi que vol spécial ezali vol spécial ezali pour tozo linzanza ngo eya. Donc, ma soeur est à Caméra. Merci, je me présente. La Bédine Aveugle Club na 68. Kombo Nangai, entraîneur à Pessengai, Blésiri. Tous les anciens, Ebinga, Bakibonge, Mayanga. C'est vrai qu'ils ont souci Nabiso. Après ceux qui 40 ans, Mbaloyo, c'est une chance. Équipe soit sous coupe. Baninga tout bazo kangai ba mon franc bazo koyo kanga batalingai ba ebinga.
Vraiment, il y a souhait à biso nyonso. Famille vert noir, mbaloyo, tout simba sous l'inzanza. La kaka uni. Parce que on est entreprise na biso liboso. Entreprise elingolo ba société au biso sagi liboso. Dans l'année 68. Vraiment souci na biso ezali coupoinéa. Merci. Madame la journaliste, vraiment, dans les serons makasi. Parce que avec les autres, tu vas aller dans le temps, on a fait confirmer téléphone à Vita. Nous avons tout avec club. Parce que tout ça, tout ce pays c'est bango. Batou na faction. Après on est avec club. Moi j'aime, avec ça réel que Vita joue coupe jouer mondial et que Pauline ça c'est Vita. Donc mingi ça te 3-0 à Vita gagner le lobby. Donc il peut être 3 caca. 3. Ah, mais composez ça pas si. Vita qui veut ma belleté. Vita qui veut ma belleté. Moi c'est meilleur bisa réel. Vita bomi sétif. Namboka na ye. Donc exact ma belle Vita kana libanda bana ligue de chemin bandi. Bani 32e ti na finale et qui vont dans le sport le café club. Ils ont fait club des champions. Ah non, dans moula avec va matwa quitter avec club des champions. Merci papa. OK, merci. Les supporters à Vita nous a parmi biso. Ngana Koko oya opango oya la président Vita Kala nga Koko na e. Donc coupe ya Vita ya Kala toyoka ngo kaka na mona ona ndaku coupe vandi mais to na posa sikoyo lobby samedi to très sûr to na kondima na nzambe na biso ke coupe ya Vita oyo to mona ngo boye donc 40 ans eleki toyoka ka o Vita zo coupe mais to tikolo mona ngo te mais to za sûr et certaine samedi victoire ezali côté à Banavea te to polate dimanche to yebi moi drapeau ezali likolo drapeau na sama peka boyo songa ya kolemba ata nzembo to yebi et bon ya lobby ozasiki boyo ya lobby to très sûr et ozonga na tozonga coupe wana samedi to ko racheter ngwe yawa eza ya bana vea baza calme pena baza ya osepela la journaliste asepeli vraiment nga pona nga nazo senga kaka na congolais nyonso a comprendre ezala osupportaka motema pembe zelo osupportaka mazembe mais awa tango ezande yosenga union biso nyo tozala uni tozala na sima ya Vita pour to comprendre nanu eloko wana po toza na très sûr biso ba vaincre bien toza sûr pona match robeta malobi to rapporter eloko na biso tozoluka yango na sengi mutu nyo supporter nyonso za na n'importe quelle équipe supporter Vita parce que longa eza biso nyonso ba congolais to sepela ndenge viewe azwa ki coupe na mboka mususu azwa ki trophée na mboka mususu ndenge biso beto osala tozwa eloko wana place mususu bato ebele ba okamwa donc on a très sûr na équipe na ngai mais ça sûr to gagner na mabele na bino mo ba ye bokeni bon na mabele na ba bino boloka problème ezate on n'a rien perdu même si to sala kinil jusque là to perdre na no eloko mo te to zaka na kondima na biso to za très sûr pena ya ko rapporter coupe wana. Ouais, donc biso on n'a rien perdu. To perdre na eloko mongo te. To mona ka match bete makite to za Syria ko zeloko wana. Merci vraiment. Ngai na supporter ya Mazembe mais pour le moment na sima Vita Club puisque les équipes mboka na biso. Jamais to kolinga mboka mususu et puis les biso en tant que ba congolais mais to za si on a ba joueur na biso to bi kete to kolonga. To sala neti to beta ina no match te match ngone betama. O to bi kete to perdre na nuti. To za liboso ya coupe tant ba nota la coupe ba joueur ba mona coupe donc na za sur na ba joueur na biso. Na ebi Vita malamu. Ote mama. Et tant que non peuple congolais, faut avoir un souci et loko oyo. Malgré tout ça Vita mtezo betango mais faut avoir un souci à rapporter coupuana. Pour les anciens on a biso na mboka na biso. Jalousie pene ko za mingi te et tant que supporter il y avait club.
souci ezaka to so coupe wana po to comprendre équipe nationale zo beta na kati a to za mo ba normali mo muke mais libanda to sa ba propre effort makasi to za ba normali kwani c'est que bona kiss makasi ko vita bazana ba kiss exactement ba jouer ba comme kilo mo ba cha ba pieza te ba comme kilo ka ba meli ba ko beta bale exactement bongo te puisque ngapene nazana na capitaine équipe nationale Léopard de la SAP na betara be bale na vina ngai biso to betara bale moni bale ezaka nzambe soka lobi i ezalaka i ezane nzambe mabongisi na ndenge ezalaki yango elekaka na lolenye wana protocole bateko kisio nini oui bien sûr moto pe et participer à moins implicitement na mama match mais to sengaka na nkolo faut vite apena na coupe wana po de sengona so poso coupe était vraiment za mama po na bi que samedi lobby eza férié férié pena munene eza férié les samedi dimanche je suis pour to gagner na biso ngana si na bi équipe nanga libanda ndenge zo longisa biso naza penga moto na tambo na mettre mao ya maison mère azawa emport yo ba de pata mpandi ba go baksa donc na bi que to beta bango ta 2-0 mingi ka te nzambe na osunga avec Dieu nous ferons des exploits. Merci. Et je me présente maître Mao Majesta. Bon, les Cambousis Simanto à lobby, elles ont raison. Mais tellement bisous de bête à musique, vous avez réception dans le Camboumoko, tout ça le coup la net, bisous toi le coup la net, mais tu as 4-4. La Tanzanie, vite à bête à Libanda, la finale, tout ça bête Libanda et Hachi. A bête Libanda, tu gagnes, bête Libanda, tu gagnes. Mais l'équipe qui a bête Nango, tout est contre Mazembe, tout le monde est dans Salagi Mazembe. Tu es bien que ce que il faut pas 4, 5, 6. Mais tout est libre, comme il va dédé, il va comme belé, pendant que tu es kiss. Mais quand tu es dans les Arabes, tu vas au Kendekuna. Tu es dans les ligues que tu gagnes. Tu es bête en déballe. Pour l'équipe, on a besoin de ma casse. Tu es bête en déballe. Pour toi, on va faire l'embelle. Mais, Namniso, vite, on est tout pour gagner. Parce que tu vas tu commandes, tu es bête en déballe. Tu n'as pas de qualification, mais tu vas gagner. Parce que tu as déjà le deuxième match. Les Arabes de gagner. Mais tout le monde a bandi biso. Toché. Bango sous batté, toché. Au moins il y a une équipe mobile surprise. Tu pas vite avec équipe surprise, bango avec équipe surprise. To coma, total match, to beta après jour yo les cas de sous. Au moins on peut se résister à le bonga la lobby. Mais to beta ndembo. To le batté ko obobo ibenge so ina nana te. To beta ndebale, total ndebale ki beta. Que le meilleur gagne. Pour toi équipe bisonne to africain. Next. Je biso to kolo ba gagner demain bango nde ba beta po population ko gagner ba jouer na so moment aventure au moins le match za lobby lelo ala na flat lobby ba beta bala ye pe boye na jeep après match au gagner concert ta ba jouer na biso donc na za mona pona ba jouer pinda ele ko lobby la kate ba beta nde bala za te ba tuna ka biso to kolo ba gagner bo ke na bo poli bo so de Sony. Ils ont des bêtes, des balles, ils ont gagné à Maloba, ils ont Liboso 3-0, tu es Dédé. Donc, on a un ballon. Et là, on a joué aux bêtes, des balles, on a avancer, on a 3 momies, on a la flat, on a fait pour avoir $5,000, on a un bongo. On a fait balles. Sambongo, on a l'autre côté. Moussa n'a pas de bêtes, on a battu les boys, qui ont des chaki boys, Boromika, Bongo, Matoy, n'a pas de balles, ça sauté. Ba jouer na biso boza ba dene obeta bo régner kana match autre ane noza osili boza ba ventrier obeta bale bo sa biso sonité so bo biso na soni to ko kanga mino to ko kasho ba na fimu ba je ba sala na ba sala ba biloko boye soki to poli ba joueur to ko beta bino ba kamne bo soma to ko tumbango po bo sa avanti bo beta bale na se bo beta bale ça te to kumisa kabino okomi kuna oso uta no flat après bale okene concert po cha likolo okomo banga okomo matena okene ndula ba joueur na biso bo tika ba avanti mbalo yo so bo poli ne bo to lobisa biso boye to mono na nza to zika kamno to tumbi yango po mo sa soni. En tout cas, la soupion. Comme on génie coffre, on a électronicien, on chercheur. Mais sur la recherche, on a qui en cas de coup franc et singeli, au cadre de poteau, deux défenseurs à cadre poteau, ceux qui coup franc. On a aussi remarqué dans l'équipe nationale, en cas de coup franc, il faut garder à poteau, garder les 4-4 deux défenseurs pour nous protéger bien côté raté. Conseil qu'on a passé à moi. Merci. Ngai na renaissance, mais na lobela par rapport à entraîner. Des fois mon n'a pas entraîner ezagi
soka moni joueur wana afute na kati ya terrain donc to alembi mais omona entraîneur atiki kaka ndeti nini nani Lusadiso abandaki bien mais tanga moni ke epesa te po bimise azwa tiki mais eluka sous deuxième bi place wana entraîneur asala bende fort mais victoire ezanga mbavea donc to soutenir en 100% donc babeta nde bali babeta penda bali babeta bali to pese chance akende azwa ngo poza honneur na biso taka na capitale on to mona eloko na te mais to mona ngo esala penda bien elo na ngana lobaka yango wana jamais ba perdre titre na vea fois zoarara to pese ba chance to pese ba chance kaka biso to abato renaissance to ebi to ndimite vita ya na kupa mingi ya olbeate to nimi kupa ya na lingaka ve za équipe moko ya makasi ekena bena sango atebele bena soutenir avec na senga ve ebeta bena makasi ebeta bena gagner coupe za kota faire et gagner bena ebeta bena makasi na ebi ngaza imani na pesi chance na vita vita ifazo kupwa ifaya nango awa imazembe aboto ye libanda imana pe azwa libanda biso beto ifoto boto la vita ifa boto na mboka na ye foto ya nango a to simisa avaser soni bakolala Ate maele ko ba joueur na ba ya 4 militaires na malamo ba kanga ba attaque faut attaquer les attaques 3 to 4 militaires ouais kilo ezaka ke mama tous les artistes na sima ASV club bana veya izana ngo ya siri fimbu likolo ya fimbu oya kuboya ngo akozwa ngo po pasa kana lubaki ngo fimbu likolo ya fimbu ASV club lobby zali kambu vita zozwa coupe lobby zali kambu vita zozwa coupe yambulo eza ya biso yambulo eza ya biso vita fuazwa coupe wana eza na maboko na biso po eza mabele na biso futo zwango ebele eza te merci ngai mona veya bon équipe ya mbongo équipe ya makasi nayebi ke ba joueur veya babetaka bale bien oyo eza finale osala ba 25 te oyo eza mpona lokumu ya mboka na biso en tout cas nayebi veya ba série wana donc bale ezalaka makasi susi nanga ke veya ebeta ezwa coupe wana eza mpona honneur ya mboka na biso nakoprefere na ba joueur veya en tout cas botravaille bale botia kobanga te en tout cas nga na mona veya makila yango oyo ya makila vuma donne na boye alors na osenga na bino boza na courage ya kobeta bale po bosepelisa pe biso ba peuple po toyebi ke ebele ba diversaire ebele fort bazela liwa na bino po basepela alors bosa le fort bakoya soni donc nyonso kana ngana lo bango na mama adversaire ngo banani bon donc ebele ka mer nanga donc la renaissance toujours eza pona simana biso bazobundisa biso imana DSMP baza circa ke biso to koya mais to la sabon ke biso to za ba papa na bango to zolinza na RDC merci maman pona moni batu ya Algérie bayaki awa bo beti ndembo na mabela bakoko batu wana boke na bango nil mais sikonde bino boke na mboka na bango kuna na mabele na bango boza sike bino penza bozwa coupe wana na mboka na biso bon maman nani koyebisa yo ke masolo ya football eza masolo oyo echangeaka te tomona eloko wana balakisaki yango lobi ndeko na biso DSMP abeta na 94 awa abeta 2 buts partout awa na bamatudi dishora donc 3-0 epesama kuna donc eza eloko ya kozala tolengalenga te eza ne ya veya donc veya sa alongwaki ne kala mpo biloko ya abetaki ne bandeli ezalaki ja bafinale bakano pilas bakei o dinamo akei o kazer chief akei o toyo bandibu kutu donc aller retour badaye donc eza eloko te soki ndenge nini football eza na 3 principes eza na nil eza na victoire eza na donc tolobani donc toza kimia neti nga na koloba mama tosali 2 buts partout donc ti lelo nayoka motema ezobeta te ebeta te ndeni mpo jour namonaki badrapeau ezalaka likolo mais ndembo esili tomoni badrapeau nyonso botia na sama pe estce nde bayo ozonga na bowuta Algérie bozonga estce bokotia badrapeau na sama peka te bon problème na biso ezali tozokota politike te mais toyebi lokola ke mokonzi ya mwana moke apesi biso avion donc comme bamesana na bilengi wana akozwa yango donc tozala kimia ke coupe wana ezoya na mboka na biso
donc naza na mingi ya koloba te donc toza na pronostic ya babi te mais toza na besoin ya victoire toye na ligne sasa na biso donc nasuki wana tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ndenge basupporter balobi napesi merci epai ya Patrick nsala ye mutu azwi baimage oyo napesi mbote ebele epai Gidi Bisengo ye mutu aza numéro 1 ya Congo lokolenews.com nabosani te directeur ya programme de Chit Mambetuku napesi mbote esika azali napesi bino nyonso mbote bino bato bolandaka biso na Congo lokolenews.com na baye oyo balandaka biso na lokole ya Congo esika boza na Pays-Bas napesi bino nyonso mbote tomonani na mbala nsima na reportage mosusu merci.